Ingeta la famille, Ingeta, boya kokota, bokota, bokota. Bokoto, dossier sur dossier, affaire sur affaire. Makambo sur makambo, yakoinda, nde yakoinda, yakobeba, nde yakobeba, yakosala somo, nde yakosala somo, na ndenge moko yakosakana teo. Grande est ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu kande na yebisaka bino soki ya koloba ezali, tozali soki ya koloba ezate, tokovanda na biso netinga mama Étoile Inès TV na opréféré nanga na kende tala kaka mikolo yo mulunge nde mulunge bandeko nanga na ndenge moko ya kosakana te. Donc soki naza na musala te, en tout cas na opréféré nanga nabima na bana nanga na mobali nanga na bandeko nanga ka de tobimaka. Soki bomoni nga, cela veut dire que ya koloba ezali. La famille, lelo toye na dossier, toye na situation, toye na circonstance concernant la servante de Dieu, Mama Laure Mbongo. Na bandi ebela batu toyebi Mama Laure Mbongo, ebela batu pe basepilaka na Mama Laure Mbongo, ya ebele ya batu bandeko nanga kande tolobaka, balingaka penza mama na biso Laure Mbongo lobata ndeko na biso moko nabengaka ye toujours ma grande sœur propre, Mama Rite depuis Cape Town, ye alela Mama Laure Mbongo na ndenge moko ya kosakana te. Qu'est passe na Mama Laure Mbongo? Qu'est-ce qui se passe? Mama Étoile Inès TV lelo ayeli bino lisusu nini? Amemeli bino nini lisusu ya sika concernant Mama Laure Mbongo. Avant na kokota na mozindo ya dossier, ya situation pe ya circonstance la famille et kozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko tu ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, somo, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na Mama Lisi Pito ya balisi. Bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Nazo Kazadi, na système pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà, tozonga na mozindo ya makambo oyo ekomeli papa na biso, mama na biso plutôt na kombo ya Laure Mbongo. Mama Mbongo, mama makuta, mama l'argent. Nini ekomeli bandeko nanga na eki kovanda ka boye na monika batu baye kobenga, oh Mama Étoile yo kotelaka ka batu. A ozo mona te ozo yoka te. Bandeko nanga na vanda boye. Na lobi nzambe na lola o likambo, o dossier, o situation. Bino bongo na Mama Étoile botika kanga pe na vanda ko atabino moko. Bino bozalaka bolingaka na lobaka. La famille. Merci beaucoup pour na ba o nyonso balingaka ngai. Grand merci na bino. Kande bolinganga na bolingwa solo na ba o balinganga te. Ndeko na biso Sidonia Nsiala yo linganga te. Na ndeko na biso Grâce Lokwa. Joe Lokwa. Joe Lokwa yo po linganga te na yebi bino. Kala mingi te ba okota miniature bo banga te. Voilà. Bandeko nanga sans plus tarder na tiela bino nanu makambo yango Mama Laure Mbongo to landango na bukebi ya bino Mama Étoile azozonga sima
pona komeka koya kokota na mozindo ya dossier oyo. Tolanda et on se retrouve juste après. Eh, ça les termes. Terme oyo nde bien aimé matalana. C'est la chair qui te dit au monde dès que au sombi ndaku na esika songolo to pakala kende ko filmer. C'est ça le matalana. Sois discipliné envers toi-même. Yo moko zala discipliné de konanga. Oyebi po ani to kilaka. Poto komisa chair au faible. Et ça n'a pas période mususu. C'est-à-dire tu sens que je dois jeûner pour des modèles ma pamoli koteli fona kangisa nzoto nanga munoko. Merci beaucoup pour na bouquet à fleurs hautes. Obi fona kila pona kangisa nzoto munoko. C'est-à-dire quoi? Les pambolés au mata, yozo zinda na profondeur kolukanza ma pambolés au ya obite a on a minute il faut na zinda. Au diable a oyelanga olingo linga te. Pourquoi on prie? Nous prions parce que to linga nzambe apesa biso makasi. Bien aimé, bourgeoisie ba kashango te. Ce qui ozo mata et loko oko caché et ça peut-être ba contrat na yo ba aboutissement na yo ba biloko na yo zo sala tant ozu contrat moko ezo memo na ezo longolo na place X ezo memo na place Z de konanga. Tango komi élevé ba bomba ka biloko wana oyo moni que un contrat mo boyé lisusu pour ematiso lisusu et loko mo que c'est la maison matiso lisusu ba bomba ngo. Et il faut écouter le Saint-Esprit de Naouti Koloba. Deuxième chose, merci beaucoup à Dacho, merci beaucoup. Deuxième chose, bien aimé, parce qu'il y a des choses qu'on ne cache pas. Et la biloko ba bomba raté. Dès que au moni que au komi komata démarche mosusu ya discrétion de konanga et sa prière pour commenter ya la maria tuni point ni ba de ko commenter pour commenter ça fait la grâce ça les termes terme oyo nde bien aimé matalana. C'est la chair qui te dit au monde dès que au sombi ndaku na esika songolo to pakala kende ko filmer. C'est ça le matalana. Sois discipliné envers toi-même. Yo moko zala discipliné de konanga. Oyebi po ani to kilaka poto komisa chair au faible. Et ça n'a pas période mususu. C'est-à-dire tu sens que je dois jeûner pour des modèles ma pamoli koteli fona kangisa nzoto nanga munoko. Merci beaucoup pour na bouquet à fleurs hautes. Obi fona kila pona kangisa nzoto munoko. C'est-à-dire quoi? Les pambolés au mata yozo zinda na profondeur kolukanza ma pambolés au ya obite a on a minute il faut na zinda. Au diable a oyelanga olingo linga te. Pourquoi on prie? Nous prions parce que to linga nzambe apesa biso makasi. Bien aimé, bourgeoisie ba kashango te. Ce qui ozo mata et loko oko caché et ça peut-être ba contrat na yo ba aboutissement na yo ba biloko na yo zo sala tant ozu contrat moko ezo memo na ezo longolo na place X ezo memo na place Z de konanga. Tango komi élevé ba bomba ka biloko wana oyo moni que un contrat mo boyé lisusu pour ematiso lisusu et loko mo que c'est la maison matiso lisusu ba bomba ngo. Et il faut écouter le Saint-Esprit de Naouti Koloba. Deuxième chose, merci beaucoup à Dacho, merci beaucoup. Deuxième chose, bien aimé, parce qu'il y a des choses qu'on ne cache pas. Et la biloko ba bomba raté. Dès que au moni que au komi komata démarche mosusu ya discrétion de konanga et sa prière pour commenter ya la maria tuni point ni ba de ko commenter pour commenter. Voilà. De retour la famille na bandi ebela batuto tikoyoka ebele abantu pe to kolanda awa message ya mama na biso Laure Mbongo. Tomoni mama Laure Mbongo azopesa message azoseka
mais bato o batindelanga video oyo bato o pe batindelanga lien oyo parce que eza na bato penza télécharger video eza pe na bamosusu o batindelaki nga kaka lien balobi mama Étoiline kende otala yo moko mpona bandeko o batindelaki nga video balobi o mama Étoiline tomoni mama Laure Mbongo akomi mingi na TikTok makasi akomi na TikTok makasi ekomi ka muke fo atiaka ba video muke ye wana atiaka biloko aza lisusu focaliser te ndenge azalaki bato mosusu balobi mama Étoiline moyen opekisa mama Laure Mbongo na TikTok eza te po TikTok wana eza place ya bato ya mafinga kala mingi te okomona bakoya komatisa ye baminiature bakobanda kofinga ye biso tolingaka te bafingela biso mama Laure Mbongo la famille tomoni pe kaka na ba lien o batindelaki ngai ya de ces personnes o balobi na mama Laure Mbongo alialia bambongo ya mama Olive atondi ayebi ba mama Olive na Kabila babomisa batu mama wana aza à la base ayebi makambo bebele mais lelo oyo mama wana asalaka na ye sembla neti mutu moko ayebaka eloko te la famille eza pasi eza mawa bon namekana nikosala analyse na nga premièrement mpona bato oyo bazoloba mama Laure Mbongo akomi makasi akomi mingi na TikTok la famille tozalaka même bato eske bosi bomona mama Laure Mbongo na TikTok wana azosalaka live mpona koya kofingaka bato to asalaka live mpona kobandaka koteyaka bato soki koprophétiser tolobaka koprophétiser mingi tomonaka mama Laure Mbongo soki akokota live ekozala mateya azopesa mateya mais bible eyebisaka biso tokende na mokili tomema babrebi epai ya Nzambe mama Laure Mbongo soki akotaka live soki akoti na TikTok eza mpona evangelisation eske bomona mama Laure Mbongo akoti na TikTok mpona koya kolakisa bilamba ke elamba oyo bokende osomba ngo na shop Kingandi to aya kolakisa biso baperike oyo ye alataka ke non perike oyo ifo bokende nango na eglise Kingandi bokende na nini na boutique Kingandi bokende kosomba atikala kosala bongo te mama Laure Mbongo soki akoti TikTok ezalaka ba parole moko d'encouragement la famille peut-être toi de ton côté bisika ozali tout va bien toloba peut-être avec toi tout va bien ma camion se zo marché mais laisse-moi vous dire une chose la famille il y a de ces personnes ya ye nyonso zo marché te mosusu azui musala na musala ngo balongoli ya l'occasion de rien il y a de ces personnes azo zanga te iloko akotia na munoko bana balia aza nango te mutu azolamuka na ntongo ayebi te lelo tokolia nini aza na mbongo te moni bato mosusu bazalaka ayebi te lelo tokolia nini mais aza na mbongo na maboko ayebi ke soki nakoti shop ntango nakozala na nzala ntango nakokotaka shop mbala moko tokozwa biloko akolia ayebi deja aza na mwa ide aza na mwa mbongo na ye ayebi ke tokolia mais eza na bato mosusu azolamuka na ntongo ata 10 francs na maboko eza te siko soki aye kokweya na baprédication bamessage d'encouragement neti oyo mama Laure Mbongo apesaka vous ne pensez pas que message wana ekoki kosunga mutu eza bamessage oyo esungaka bato tozala kaka na bapoint ya banégativité te s'il vous plaît la famille mosusu tozalaka pe positive na makambo oyo bato basalaka kokota mama Laure Mbongo na TikTok mama Laure Mbongo toyeba ye depuis kala depuis na ba série ya ba bande cassette nde ba série biso toyeba mama Laure Mbongo soki lelo aye kokota TikTok ce n'est pas dire que mama Laure Mbongo aye kokota TikTok pona kolinga azala soki na ba abonné ebele te mama Laure Mbongo déjà aza mutu moko azalaka na ba fan ebele ba fan na ye depuis ba bande cassette mama Laure Mbongo azalaka déjà na ba fan na ye o balandaka ye o penza balingaka ye. Alors la famille mosusu totikaka pe babiloko mosusu totikaka pe kindoki ya midi parce que biso ba congolais pe mosusu tozolekisaka toza batu moko tozolekisaka matin midi soir mosusu ezosalaka ka pasi mosusu ezosalaka ka mawa mosusu ezosalaka ka mokili mawa te babiloko mosusu ifo tolobaka boya koyebisa nga te ke non mama Étoiline yo pe olingaka koloba eza makambo ya kolingaka koloba te biso ba congolais pe mosusu tolekisaka sikotongo boloba ngana kende koyebisa mama Laure Mbongo atika makambo ya TikTok atika ngo pona nini c'est vrai il y a de ces personnes bakoti na ba TikTok pona kofinga mais il y a aussi d'autres personnes bakoti kuna ba opesa ba mateya ya malonga
il y a de ces personnes baza kuna bazolakisa bato ndenge nini akolamba eza na babiloko mosusu cuisine mosusu la famille la cuisine congolaise mosusu mosusu otikala kolia yango te otikala kolamba yango te mosusu to olambaka na yo na ndenge na yo metango ye kokota mwa TikTok kuna omoni mwa ndeko moko boye azolambaka mwa biloko moko boye otala olobi eza ka Thompson otoliaka tala ndenge afasone yango awa yo pe ozwi mayele lobi kuna yo pe okoki kolamba yango ezalaka bongo toyekolaka eza na bato kuna bazolakisaka babiloko ebele ndenge nini nakosalaka bamakambo TikTok eza kaka ya mafinga te c'est parce que na communauté na biso ba-Congolais TikTok na biso la plupart ya bato baza na ba-TikTok eza kaka barando na barando yango ifo yo moko omikotisa eza na bato oyo bamesana na bango na barando na bango mutu neti nga nazalaka na compte na ngai ya TikTok est-ce que bosi bomona mama Etoiline ye wana ati kosala rando na TikTok na osala yango te po eza genre na nga te nakotikala kosala rando te eza genre na nga te nga balakisa nga makambo ya kokoya kofingaka bato te balakisa nga makambo ya koya kokoselaka bato te c'est de la même façon avec mama Laure Mbongo ye aza mwana nzambe ayebi ke soki opportunité mwa porte moko boye fenêtre moko boye fongwami si faut ke na te ya liloba nzambe na kote ya liloba nzambe soki lelo boye komona mama Laure Mbongo na ba TikTok cela veut dire que azokende kuna kaka pona kote ya parole ya nzambe azokende kuna pona kosala vantar te pona komilakisa te parce que biso nyonso toyebi dès le départ mama Laure Mbongo alataka mama Laure Mbongo alataka aza na mbongo asalaka ba voyage donc na TikTok wana eza na eloko asika oyo ye akolinga koya kolakisa biso te bato mosusu bazokota TikTok oui bien sûr bazoya kolakisa ya bango mais bato neti ba mama Laure Mbongo baza bato motoko akoti na ye na TikTok na ba intention na ye ya koya na ye koteya kopesa ba parole d'encouragement eza bongo la famille botika mama Laure Mbongo asala musala na ye s'il vous plaît bato oyo tokota na deuxième sujet balobi mama Laure Mbongo ozo se sentir na yo à l'aise oza penza à l'aise après mama Olive kobomisa ebele ya ba Congolais la famille laisse-moi vous éclairer une chose ici. C'est comme si la plupart des gens tozalaka na ignorance. Boyebi, atana ba mabumu ba mama na biso ndenge tobota maka, bakoki kobota biso na libumu moko. Mais mutu na mutu azalaka na motema na ye na libumu wana. Il y a de ses frères, de ses sœurs. Mosusu yo ozalaka na makasi. Ba ambition na yo ezalaka kenona kende koluka. Mais ozana bandeko na yo peut-être ya basi ya mibali balingaka na bango kosala te eza bongo eza na batu mosusu ba ozana na bénédiction ya voyage bandeko na yo bazalaka na bango na bénédiction ya voyage te baboti bino na libumu moko mais mutu na mutu azana motema na ye mutu na mutu azana na futur na ye mutu na mutu azana makanisi na ye c'est de la même façon avec soki lelo toye kokutana na Kibo camarade il y a de ces personnes oui beaucoup tani boza ba camarade akobetela yo lisolo nyonso mais mosusu akokosa azosalela yo vantar mosusu azokosa yo na oyebi penza ke non camarade nanga oyo azokosaka nga neti na dossier ya mama Olive si réellement kande bolobaka mama Olive na Joseph Kabila babobisa bato ebela ba Congolais si réellement mama Olive na Joseph Kabila kabanye baboma bato. Vous pensez que maman Olive soki ayebisa ki maman Laure Mbongo ke non ngana mobali nanga musala na biso ezalaka kobomaka bato. Vous pensez que maman Laure Mbongo alingaki avanda na maman Olive ata 2 mois ya pamba ata kutu 2 jours ya pamba alingaki avanda na ete eza na ba réalité mosusu soki ozana moninga okotikala koyeba ngo te okoya koyeba ba makambo mosusu tango mosusu boye ko kabwana nde oye ko comprendre ba makambo mosusu c'est comme ça surtout na biso oto sambelaka soki nanu nzambe a révélé yo te c'est vraiment trop difficile o découvrir mabe euta wapi mabe ezokende wapi à moins que soki nzambe asa révéla yo ba makambo mosusu nde koya ko comprendre que donc ezalaka boye eza bongo alors ba onyoso bazo finga bazo sabola mama na biso Olive Lembe mama na biso Laure Mbongo botika mama Laure Mbongo soki mama Olive aboma batu ya mama Laure Mbongo na kati nini na kati mama Laure Mbongo ya nini na ye na kati mutu na mutu akokumba musalaba na ye mutu na mutu akokumba croix na ye
Mama Lor Mbongo akoti kokumba croix ya mama Olivitin. Botika mama Lor Mbongo avanda. Aza pe mutu, aza pe mwana bato. Aza pe na bana. Eza eloko penza ya koyebaka. Nzambe na ngati ça les termes. Terme oyo nde bien aimé matalana. C'est la chair qui te dit au mona te que osombi ndaku na esika songolo to pakala kende ko filmer. C'est ça le matalana. Sois discipliné envers toi-même. Yo moko zala discipliné nde konanga. Oyebi po ani to kilaka. Poto comme sa chair au faible. Et ça n'a pas période mususu. C'est-à-dire tu sens que je dois jeûner pour des modèles où ma femme oli koteli fona kangisa nzoto nanga munoko. Merci beaucoup pour la bouquet à fleurs hautes. Obi fona kila pona kangisa nzoto munoko. C'est-à-dire quoi? Les pambolezo mata yozo zinda na profondeur kolukanza ma pambolezo ya obite awa na minute il faut na zinda. Au diable a oyelanga olingo linga te. Pourquoi on prie? Nous prions parce que to linga nzambe apese biso makasi. Bien aimé, bourgeoisie ba kashango te. Soki ozo mata eloko okokache eza peut-être ba contrat na yo ba aboutissement na yo ba biloko na yo ozo sala tant ozu contrat moko ezo memo na ezo longolo na place X ezo memo na place Z de konanga tango komi élevé ba bomba ba biloko wana oyo moni que un contrat mo boyé lisusu po ematiso lisusu eloko moko esala mezo matiso lisusu ba bomba ngo. Et il faut écouter le Saint-Esprit de Naouti Koloba. Deuxième chose, merci beaucoup Adacho, merci beaucoup. Deuxième chose, bien aimé, parce qu'il y a des choses qu'on ne cache pas. Elle a dit l'eau va bombarder. Dès que au monique au comique au matin, démarche mon souci à discrétion de Konanga et sa prière. Prière. Vous commentez, la Maria Tuni point ni pas de quoi commenter, vous commenter. Ça fait la grâce, ça les termes. Terme oyo nde bien aimé matalana. C'est la chair qui te dit au mona te que osombi ndaku na esika songolo to pakala kende ko filmer. C'est ça le matalana. Sois discipliné envers toi-même. Yo moko zala discipliné de konanga. Oyebi po ani to kilaka. Poto comme sa chair au faible. Et ça n'a pas période mususu. C'est-à-dire tu sens que je dois jeûner pour des modèles où ma femme oli koteli fona kangisa nzoto nanga munoko. Merci beaucoup pour la bouquet à fleurs hautes. Obi fona kila pona kangisa nzoto munoko. C'est-à-dire quoi? Les pambolezo mata yozo zinda na profondeur kolukanza ma pambolezo ya obite awa na minute il faut na zinda. Au diable a oyelanga olingo linga te. Pourquoi on prie? Nous prions parce que to linga nzambe apese biso makasi. Bien aimé, bourgeoisie ba kashango te. Soki ozo mata eloko okokache eza peut-être ba contrat na yo ba aboutissement na yo ba biloko na yo ozo sala tant ozu contrat moko ezo memo na ezo longolo na place X ezo memo na place Z de konanga tango komi élevé ba bomba ba biloko wana oyo moni que un contrat mo boyé lisusu po ematiso lisusu eloko moko esala mezo matiso lisusu ba bomba ngo. Et il faut écouter le Saint-Esprit de Naouti Koloba. Deuxième chose, merci beaucoup Adacho, merci beaucoup. Deuxième chose, bien aimé, parce qu'il y a des choses qu'on ne cache pas. Elle a dit l'eau va bombarder. Dès que au monique au comique au matin, démarche mon souci à discrétion de Konanga et sa prière. Prière. Vous commentez, la Maria Tuni point ni pas de quoi commenter, vous commenter. Awa kutu boti koyoka ye moko mama na biso Lor Mbongo azoloba makambo ya matalana. Azote ya batu matalana botika matalana. Boyebi la famille ezana babitumba mosusu oyo biso moko tolukaka na vie.
er mosusu lelo okocomprendre te, mais lobi kuna okocomprendre. Vi ya lelo eza vi ya komibomba. Vi ya lelo eza vi ya komibatela. Vi ya lelo eza vi moko bandeko na nga kande tolobaka, soki okomibomba te, mutu ya libanda akotikala koya kobomba yo te. Yeba ndenge nini akomibatela. Vi ya matalana bozo s'exposaka bino moko. La plupart ya bato bamonaka na bango kaka bato bamona keno nga naza na bonne vie. Bato o bazomona oyebi ba eta na bango, oyebi ba eta te. La famille nga nayebisaka toujours bato toyebanaka bilongi, mais o ezalaka na kati ya mitema na biso toyebaka ngo te. Yango wana bomona bato ebele lelo baza kokweya na bamakambo ebele. Pourquoi? Parce que bazoyeba te. Ozaka na bato yo ozokanisaka ki non, c'est ça la vie continue, oyo azalaka na ye bien. Mais les jours on Nzambe akolakisa yo kaka eta ya mutu oyo sekaka na ye. Je ne pense même pas que okozala ta na tante que non, un avandisa ye na sekaka na ye lisusu, osekaka na ye te. Mokili eza ya kobeba. Bomi batela. Nga na kamwaka bato mosusu omona ta voyage akomi koyemba ngo. Eza na ndeko moko nga na yeba. Ndeko wana a voyage akenda Afrique du Sud. Tango aye kokende na Afrique du Sud, vie esimbaki te. Aye kozonga na kin. Après quelque temps, ba démarche ebandi akende Canada. Tango basaleli ye passeport, baye kokotisa pona visa, bino moko boyebi ba lettre ba invitation pona kokota na Canada. Finalement, eyaki kosimba. Na lettre na ye ayaki kozwa invitation, bandimaki ye. Alors sikoyo, il fallait akotisi na visa pe simbi, il fallait sikoyo asombaka ticket, billet avion. Ka ndenge ezalaka si abeteli bakamaradi lisolo, na kobetela bakamaradi lisolo wana, bakamaradi balobi komo ozo voyager tobimisa yo kasi. Bakamaradi wana bayaki kobimisa ye. Tango baye kobimisa ye, nde bisika bakende kotiela ye poison. Mwana batu bafete ameli masanga ameli. Tango aye kozonga ndako akomi kolelaka libumu ezosala ye pasi. Balobi libumu, alobi oui, libumu ezosala nga pasi. Libumu ezosala yo pasi eza nini azoloba nazo comprendre te. Libumu ezosala nga pasi, libumu. Bamema ye na hôpital boye, baye ko déclarer que azalaki na poison oyo ezikisaka biloko nyonso na libumu. Poison wana nde eboma mwana wana. Alors, eza kaka koya ko rappeler batu ke mokili eza ya kobeba. Eza na ba réussite mosusu ya vie o babetelaka ngo lisolo te. Ata soki ozui, garde eloko wana pona yo moko. Pona bien ya yo moko, pona santé ya yo moko, pona kibomoto ya yo moko. Po vie oyo eza kaka vie moko eza na makambo ebele, eza kaka vie moko bandeko na nga oyo eza na bato mosusu okokanisaka keno aza moto nzoka na kati na ye kibomoto ezali te. Aza moto aye pe peut-être pona koya ko détruire yo, aza moto aye pona kosala yo mabe, mosusu yo ko comprendre yango te. Les jours ka kosala yo mabe nde koya ko comprendre ke donc moto ya yaki na mission na vie nanga. Tomi batela tomi bomba, vaya. Tokomi na moi souka la famille, permettez-moi surtout de vous dire bye.